pene na 22 millions ya bana ba ekolo Congo Démocratique bazali na likama pona kozanga bilei elobi mokambi ya OCHA misala ya lisungili ya ONU na RDC. Diego Zoria azalaki mercredi na likitali ya ONU pe asengaki basungi koleka milliard mibale ya $, pona kosunga bato pene na million libwa bazali na likama makasi. Mbeba mabe kama moko na tukuminei esalamaki na ekolo Congo Démocratique likolo na bana bake na bitumba na sanza ya Mwambe elobi MONUSCO. Bana bake kama moko na tukumibale na mibale bakotisamaki na makasi na mangomba ya basimba minduki zomi bakufaki, moko azwamaki na makasi pe ete yelo moko ezwamaki kati na bitumba. Tiliki lozalaki te na Brazzaville koleka mposo mobimba ntina ya bozangi yango eyebisami te, biloko pe misala mingi mibebisami. Koleka basoda nkama mibale bazwami na COVID-19 na Senegal. Basoda bango bautaki na etinda ya mosala na Gambie elobi misala ya bitumba na bokono boye na ekolo eye.